mwana ya mama Nicole yaya ya Jos Ngunza yoka nef lumière nenga yembi yo Olingo ya gato monana ata orango kasuka ya niye oluka te okomangamba likola balina ngaina ya mole mamonga masimo maseneki mwana kaka kelini na yo enada ozali wanga kadoda Voilà, en tout cas, bana poto nyoso, bana nyoso, bolanda biso, na poto Patricia Beledou, Soda Makasi, au maréchal. Nazana bino, nazarana bino, natango esengo, natango apasi, natango ya nyoso, to zarawana, Beni Africa TV, zarana bino. Ce qui vous moninga iboye, fallait na chafula noir, pour nazana esengote. Dans la vie, nazana esengote, ezate ke nazo popola batuti, non popolate, mais nazana mawa. Mawa pourquoi? Parce que makamunenge na lingi kindele eke bongote. Makamunenge to linga mboke tambola, ezo tambola bongote. Yango na sana esangata mukete. Lelo sujet na biso to lobe les anini benina de l'international mon boss bambote belisi kozali. Sujet na biso to kolobela. To lobela likambu ya mboka. Likambu etali mboka. To kobeta kaka lisolo etali politique na biso, gouvernement na biso, mboka na biso, ezokende lolenge kani, ezokende lolenge nini. Lelo toza le 16 janvier 2018. Banda feu Musée Laurent Désiré Kabila atika biso paix à son âme et ça lit 17 ans. Pour papa na biso atika biso toza ki na 2001, lelo toza na 2018, ça fait 17 ans. Tout mec un peu kota là. Avant c'est fort. Pendant que papa Nabiso a simbaki masolo na pouvoir, wana tozongi na 1997, tango papa Nabiso Kabila kota kia wana ba afidèle ti na 2001 akufi. Ndenge mboka ezaki ko tambola poto boy tozonga na Zaïre to lobela likambo Congo. Et puis après, tango papa Nabiso akufi de 2001 ti lelo 2018, oyo président Nabiso Joseph Désiré Kabila na pesi epembote papa Nabiso Sikazali asimbi mboka différence ni ezali 17 ans jour pour jour, c'est déjà beaucoup. Banda papa Nabiso Musée Laurent Désiré Kabila tika biso en tout cas une fois de plus paix à ton âme esika ozali ceux qui ba wei ba yokaka kolela ya ba congolais to ya batu mais ndé papa na biso si akomela biso to pe abimela biso pour la biso ndenge to kotambola nazanga mo côté nazanga ndeko na ngai relire en sar cerveau samwangana Samwanzambi cerveau bleu to me quand un peu que selon ensemble ndeko roliboni. Ouais, ça va bien Patricia Beledou Soda Makasi. Na monyo vraiment teni ya matanga noir banda na makoloti na lunettes et puis na maboko simbi bokoko. O izana nini? Bon, eza lungula o ba koko banda osela biso avant technologie ya bien que technologie ya ba brasserie ba sala ba machine sika mais ba koko na boko ko supprimer goût ya masango te eza na feeling mo sang donc toto mela bango en tout cas dans se retrouver quoi. Voilà, yom tout zo qui t'ont vraiment rokende mess ici ko wapi salami lo bana biso non mais c'est salami wapi et lo konini lo bami na 17e parce que les lots célébré 17e anniversaire il y a mort il y a fait Nabiso Laurent Désiré Kabila. Bon, merci pour la question. Tout d'abord on préfère le nom manette pour le respect à internet nyos balanda biso pour zali kamba matanga et concerner biso nyos mais j'étais en lunettes fumées pour dire que na latinois pour communiquer tristesse quoi. Voilà, et pour correctifier Mouké Tozaki vraiment la messe puisque les mots messe c'est plus pour les catholiques. Moi Tozaki na cathédrale il y a centenaire et protestant kaka na 24 na lingua la wana Tozalaki wana pour commémorer 17e anniversaire jour pour jour depuis qu'il est parti le fait Musée Laurent Désiré Kabila. Bah mais continuons ce bazalaki, on a été content vraiment tout le monde va répondre bango tout ambassadeur parti politique nyons vraiment avec toute tendance confondue tu comprends vraiment que papa Nazaki a biso nyons. Les messages clés si j'ai encore une bonne mémoire
pasteur tangaki Deutéronome 10 14 au place Sangai c'est biso que nyonso oyo tokozana ngo besoin nyonso toko gérer a été donné par Dieu. Donc lui il est le créateur des cieux ma pata ba ma pata yem ta créango ba ma belé yem ta créango. Donc tant on confie biso mboka oyo a confier qu'il par hasard. Donc nous devons bien prendre soin de ces pays, mais dans la lecture n'a pas l'inga faire voir biso kazala ba regret à kotala que soin mboka on doit tous nous bien té. Voilà, c'est ce qui a été le message à meka ko la musa biso seulement conscience biso peuple en plus na mi contre bazala ki wana. Voilà, ben mi kondi bazala ki wana mais ceux qui mutu o azo ki maloba lobi que tozo koka kozwa soin mboka na biso bien té, c'est pas par hasard. C'est par rapport il y a ba réalité autozo mona awa na République démocratique du Congo. Mais to remeka un peu kozonga momukie Simandambu avant 17 ans. Donc tous on a vraiment atteint na 1999 na 2000 na 98 mais que papa na biso azo ki vraiment tombingité hein qui 5 ans si 3 ans et demi voilà na 3 ans et demi wana kaka po mbutu zala katanto zaka na zairti na 97 ans masolo moi changement tout monde qui mboke banda ko lenge esengelami mais lelo après papa na biso mboka pe eza na lolenge nango ya kotambisa mana ebite de konanga isoko kosela biso pona yo est-ce que différence ezali to eza nango pete mboka ngo zotambola ka ndenge moko t'es différence c'est ça eza nango déjà différence e bandi déjà na réussite à pouvoir moni muto azu pouvoir le président na biso Joseph Kabila le président jeune ezate puisqu'il s'appelle Kabila Ndepe Fasaka le roi papa na Kabila bah deux personnes différentes c'est vrai tel père tel fils ni bat balobaka mais il est vraiment na ndenge mabete il y a zo sala le roi papa na été mais na ko comparer ba ndenge ya ko sala wana allez surtout comparer ya papa tout comme il y a yemwana il y a papa ezaki malamu parce que papa n'attend mukie ameka ko faire marcher makambo mais le président actuel a déjà tant moulaï mais par contre tout fondre tout kitakaka makambo ebele d'ailleurs papa la biso meka ko faire fonctionner na temps muke 3 ans et demi par contre papa na biso azalia walelo Kabila Kabila fils azana moi tobenga ngoko koso difficulté otambisa makambu tope ba conseil baza pembe na ye mabe to ebité to lo bandenge nini mais to meka un peu kobete liso nango déjà tozo kota na kati ya masolo na biso ya lelo tongo lobi abanaki kotambisa makambu mais lelo makambu ngo ezoko kende ndenge to ke non sur le plan ya université pour balobaka biso lelo ba étudiant baza kotanga lelo bango nde mutu lobi à venir à mboka eza maboko na bango comparaison yo ke mona ndenge nini na université ya lobi tango Kabila le père azalaki na université ya lelo tango le fils azui masolo na maboko bon ce qui toki na makambo ya université tango président Kabila azwaki makambo mboka na maboko constant o ya sala ki ya liboso eza constant o pe yonanga to ko sala o pe atamo na 10 ans azaki na mboka o ya banda o mona wa vivra bien maintenant keka na mboka msusu atani mambozo tambola akosala ne yango eloko yango eza nini eza ki na mboka na biso n'importe quoi le kaki to tout le monde était chef partout tout le monde ne peut parler n'importe quoi partout et puis tout le monde faisait ce qu'il voulait bref il y avait de l'impunité. Tango yaye voilà pourquoi ayaki na système ayaki na rigueur moko ya sakanate et comme ko benga déjà dictateur avant alors qu'ayaki ko appliquer rigueur et non la dictature ezaki problème ya concept bato mona ki dictateur alors que azaki dictateur te. Tant où les institutions étaient tombées, l'institution c'est quoi qui il a fallu qu'on renouvelle les classes politiques. Il a fallu un temps pour tout à la les autres alliés pour tout ça l'élection et bah tout cas on va prendre un bon parce que il temps il faut que ça élection normalement avec quel budget ni akutaki mboni akutaki il a fallu que PCP temps a réuni ba moyen pour lancer l'élection sikoyo Nathan oya muki asaki bah tu vas comment profiter ko lobaka yep na makambongo université pe ke marché quitté mambo ba étude pe marché karaté mais moi je dirais c'est faux parce que na moment na et l'autre bisoto c'est pelaki nango déjà jeune connecté mais on avait compris que moi Fimbo et Kotaki Fimbo oto yemba lelo o ba mi ba jouer ba comme slogan
et comme le roi hymne national comme le roi petit frère hymne national la biso fimbu on to mona kyoka na bale to gagner un match bi fimbu mais fimbu comme correction et s'appliqua qui kaka na moment ya Mosé Laurent Désiré Kabila Mobutu appliqua ka fimbu soki osakani na ye soki o toucher pouvoir na ye ndo mona fimbu mais yiba na yo yemtolo ba zo soda bilangano za civil tu vois blablo mo kandengo wana yiba za na mbango badage mo kandengo wana et même pena mboka na désordre banti valeur ba koma ki mo trop Laurent Désiré Kabila tango komaki a utilisé qui fimbu maintenant d'autres professeurs intellectuels qui sont ba monaki ke ba koma pe na moi laisser aller na moi régime ezaki liboso ba koma ko accuser président Mabé la miso a créé là qui mon opposition moko boya parce que ah non alors que parce que ko serré bango mais puisque azaki na tamukie yango batu basaki vraiment constant makasité na moi changement au alinga qui appliqué mais pour na lelo professeur les kangoné ya liboso des étudiantes professeur bilangane ya liboso des étudiants donc les lopé n'importe quoi côté trop makasi ba professeur bon cultiste bon voilà comment au fond de la ngweza te pour porter la plainte ba religion na bango mais n'importe quoi voilà n'importe quoi côté tozonga dernièrement tout le monde qui a à l'université où ils allaient côté des écuries wana IBTP je crois hein IBTP ils avaient ba étudiants ba siliki ba bimi ba tombi ba pneu pourquoi parce que Minerval na bango ils allaient fixer na to ils a fixé wana na dollar mais bazoko exiger bon parce que ils a na dollar mais ça qui na valeur il y a 92 les lots dollars et comme une valeur à 16 000 francs 16 000 francs congolais 16 200 francs congolais bazoko exiger ba étudiant ba futa Minerval na to il y a 16 200 ba uti na to il y a 92 aussi longtemps ba papa ya ba étudiant wana baza ba fonctionnaire ti lelo esika bazo ko sala ba futa bango nato ya 92 papa ni nyoza d'accord kondima ke ye azo sala na l'état na aza fonctionnaire bazo pesa par exemple $400 bien $100 nato ya 92 mais moi na aza na université a fouté la moi année Minerval nato ya 16 200 na évité analyse non par rapport à Elokwan ça s'appelle irresponsabilité comme on yango wana parce que tant toko banda ko sala analyse ya pas sur pas élément moko après l'autre tu remarques que avant ba fixer ba frais académiques to ba frais scolaires ba tenaka compte na mbongo o ba pesa ka fonctionnaire donc salaire a fonctionné ça quoi unité des mesures bon tokol ba montant na ngote mais je parle de la devise lokola bo fouté en francs congolais d'où biloko nyonso bino boko fixer ba montant na ngo oyo l'état na fixaka tout tient ba privé à part oh l'état fixaka il faut tenir compte na taux na devise yo futa mutu na 92 mais tant que na université au lobby ke a futa na 16 200 alors tant que ne kotuna bokotuna ministre azongisi bino et pas recteur alba yete tant azongisi bino pas recteur a imposé prix wana recteur bokende ba funda ba kende ba luka mutu o azana pouvoir ko le recteur nzoka ne recteur a solo la kana mutu o ya l'équipe premier ministre toi l'équipe ministre allez-y comprendre c'est-à-dire que tout le monde est devenu chef donc tozongi na régime oyo papa na biso Kabila les pères yende pena to regretter quoi tozongi na régime wana parce que les loso qui yo fundi mutu x mutu wana aza à l'aise pour parapluie mo eza likolo na ye c'est pourquoi na bengi yango irresponsabilité c'est-à-dire mutu o yebi ke loko aza neve nanga aza grand frère ya mwasi na ngai aza nani boy asala ne onyo so alingi raison ngo koluka no yo zali soda makasi koluka no ngo nulle part eza ke recteur n'a aussi la posa na ye pour obtenir le bénéfice na ye mais recteur a la place pour funda yete pour azana mutu o ya protéger kaye alors ceux qui to bandi ba analyse on tozonga na biso kaka na likolo c'est-à-dire na hiérarchie nde il faut qu'il y ait un contrôle na nyonso autorité moka ya mboka oyo ba tuna question bo tuna ngate bo ke tuna premier ministre alors qu'il y a compétence na ye comment on peut expliquer ça c'est-à-dire yo salabu nga salabu alors mutu oyo il faut qu'il a chapeauté makambo na nyonso les garants nde akangani mesu occupé na été yango nde souffrance wana nyonso voilà les garants akangami so occupé té souffrance ezongela biso peuple tozotangisa bana bazotangisa biso pe ba parents mais mbutu eza na mboka eza kotambola mabe mboka ezo kotambola bien té pourquoi mboka ezo kotambola bien té faut tozonga
et pas ba o bazo diriger biso alors ba dirigeant bino boyebi bango bazo samsa na bango qui te côté frère Rolina habité so yebi 10 centimes 10 centimes. Ah, vous rappelez quand vous 5 centimes, 20 centimes, 50 centimes. Avant de commencer à 100 francs. 5 centimes coûte zone à zoé bien Isaki. D'abord moi mi kusa o Isaka na rhinocéros mo boy. Couleur na zala comme grise boy. Ah na liango. Na mutakala. Avant de commencer à 50 francs. Les 50 francs n'imteza. Avant de commencer à 50 francs toza qui na babillé ou Isaki na C à 50 francs. Et kenda wapi. Voilà. Et kenda wapi parce que Kabila les pères azalaki ya. Ayaki nango vietangwaye hein vietangwaye Zaïre et Longwe sur Kolongola et ça facilité parce que ça bambo comme soti lelo pour basser la bien na bambo fu tambo comme sous toujours à l'occurrence des francs CFA ozomona bambo comme sous basser la mbongo na bangote soit basala la mbongo na bango mais bangote mu basala wana banque sala ngote il faut qu'il na eutaya parce que viona l'accès qui mo force mo to sela bien mu sous ma réussir Kolongola ngo to mo sela ba centime a commis ça qui $100 valeur ya 100 francs. Pourquoi réussir ça qui nango? Parce que alinga qui besoin nyoso auto za nango. Et l'on solution to linga to sela to somba ona mboka na biso. Voilà besoin loso. Vous avez besoin ni. Yango za ki soka kangi groupe batu moko boy. A créer ki lo mo benga service national. A kangi bino batu moko boy bozo ngo chambutu mbutu. Pe abenga batu so ba benga bango ba volontaire si je me trompe pas. A créer groupe mo banani ba servir mboka. Ba zubino ba ki batini bino mafuko moko boy. Bo sala ba bilanga bo sala ba loso ba en plus dans ma quartier dans ma commune nyonso atiaki ba benga cantine communautaire moi eloko mo boya ko somba biloko na primoko ekita eloko benga fufu na moment na biloko ko lia ekitaki il a réussi à faire ça siko lelo pona nini valeur à biloko ane perdre parce que et puis ba centime kenda wapi voilà siko nyonso ne bungi pona ni parce que biloko oyo ya tikaki idéologie na ye bato asala ki poursuite na ngote. Tant que le système qui est beau, nous devons nous prendre en charge. Il faut tous en angobi somoko. Ce que biloko biso to fait que tous en ango tant ya tiki ango bato ba yaki wana relève. Il faut qu'il va pas continuer idéologie wana. Bino bozui bobo ki si ango bilanga atezo bote yango mo meloso wana pe koma loso il faut ba ponango il faut ba longola ba matsala nango wana il faut ba tiango na saki tango botiki yango loso elongwa bilanga te bando yela ba ndako na biso kota elo ba ke botianga na ba saki pour la provision il faut ka ba basala parce que ba sala ki yango te ba basala ngote au fur et à mesure ça on comme on ba zamba kopo wana pe kufi nango ba service national pe basala na bango lisusuté et kufi nango ale tozongile sur la pauvreté ya koluka biloko ya eza importé biloko ya libanda loko ya libanda mais carrément mboko na biso faut écouter la valeur to comme besoin de devises ya mbongo mopaya po mbongo bino bo ke to ke somba libanda to ke par exemple Zambie to ke Angola biso to lia mbongo na bango ti bango pa lia biso te mbongo to ko utiliser en commun ezali dollar to euro par défaut alors tant que comme il a tous les besoins il faut tout ça ni devises na bango comme mutu o azali banda ba bailleur de fonds ba comprendre que ah bon besoin mbongo na biso ba matisi valeur nango to comme isko ko luka na difficulté tant que mo luka mbongo na biso et perdre valeur ya bango komi koleka dollar e banzo e bandi ko mata dollar e bandi dollar komi tama kolomilai e ma e banaka mukuse ya mukuse nani loko nizeka bla komi sango moko kitaka pena kwa ni biso moto o ke luani libanda to komaki nango dollar eza na 16000 to kana ngote ou il ga to za kana ngote même ba préservatif to somba libanda bukangalonzo terrible bukangalonzo ye ah nana beta maboko te bukangalonzo mais bukangalonzo sala kama sango bukangalonzo sala kama sango mais masango bukangalonzo était comme on a pris peut-être plus cher que masango zo libanda comment on peut expliquer ça voilà en tout cas masolo ezebeli robeta ya mboka na biso bana poto tokoke nango molo ndenge balobaka donc malembe lelo to aussi seigneur soit tout pour to zali vraiment to ko zala invité permanent to ko meka un peu ko kende ko luka ba député to ko kende ko luka ba homme politique mususu ba to ya parti politique mususu même pourquoi pas ba tu ya majorité présidentielle to meka un peu ko beta qu'est-ce qui ne va pas nous allons aller vers les étudiants to sola étudiants to sola na peuple to koyer la bonne information ou la réalité et politique ya mboka na biso le roni lo sala ke mboka na biso marché te to keno nous sur le plan ya ville province ya Kinshasa dernièrement na émission na zaki na ngwa na yambaki bande ko na pesi binombo te sika bozali ndeko mobali Slack mvama et puis ndeko mwasi bijou ngoi na yambaki bango mais quand un peu ko soulever ngo na exemple mo ba pesaki bon wana zaki bango mais na lobaki to ko lobela yango awa lelo ville province ya Kinshasa Dimitri Bonganya sunga ngai
zwelanga ba fulu o eza na ville province de Kinshasa to meka un peu comme était la ville province de Kinshasa. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ezali parce que tous en commission il y a sanctionné. Le gouverneur na biso. Papa André Kimbuta d'abord n'a pas une bonne guérison. Les lois Zaki absent. Pour votre information, Zaki absent santé dérangeaki, mais au moins il a été représenté par son fils, si je ne me trompe pas. N'a eu comme été. Mais il était là. Patrick Kimbuta. Il était petit, on a bien petit puisqu'il est moins âgé que moi. On a une orgueillité quoi. Mais il est moins âgé que moi. Petit on nous a dit que c'est son fils, la représentant papa. Il est notre citoyen. En tout cas, il est déjà ville na biso. Toli ga mingi pour ça vraiment congolais solo. Azobela to kaza na Afrique du Sud pour avoir soin. Et maintenant simba vraiment bika pour aya ko résoudre bakaye. Mambo tepesi kazali. Ah, ozo bakaye nini? Bakaye zo c'est là ya asa musala terrible. Moi, analyse par rapport à Masolo des autres à la ville province de Kinshasa. En tout cas, sur tout le plan. Dès que le micro s'exprimait, sur tout le plan. Plus sur le plan de la salubrité. Surtout, bateau, la boutique, la terrasse et tout. Et ça, n'a pas mis qu'un hôtel de ville. Alors, c'est quoi, au fait? Bon, sur tous les plans, en tout cas, s'il faut donner une cote à notre gouverneur, en tout cas, Papa Kimbuta Zala tolérant Mamna Oloba, sauf qu'on appelle ça aux cotes. En tant que moi en Congo, je suis natif de Kinshasa, je n'ai pas une autre nationalité à part la nationalité congolaise. Umbo Kananga, nous nous dirigeons là. Nous dépendre d'ailleurs. Nous on a 2 sur 10. Voilà 2 sur 10, puisque Kinshasa 0. Kinshasa 0, maintenant appelé 2 sur 10 pour Naïb, vous avez professeur en mathématiques, vous avez moi, papa, seulement moi, Mingi, vous allez au sommet, et on appelle 2 sur 10, donc ça par Mawa. Normalement, quand vous appelez 0. Pourquoi qu'on soit 0? Parce que Kinshasa, il y a ma baie, à Kinshasa. Insécurité. Bah, études, les écoles. Vous nous parlez de constructions anarchiques. Pendant que Batubazo banda ba construction wana, Bozalaka wapi. Vous nous parlez aujourd'hui, il y a des inondations, ton peuple meurt. Batubazo koufa parce que mai amvula et côté li batu partout. Oh, pour nini ko tonga pembeni ya mai. Tangu bazo teke la batu wana, vous étiez où? Est-ce qu'il n'y a pas une commission évaluation makambo wana? Babandi ko teka ndako. Est-ce que ba bourgmestre na yo, ba le karaté ba chef à quartier ba mona makambo teke. La personne qui avait vendu na batu baza victime lelo. Il est où? Ba kangi était pourquoi? À couper cette explication ni na peuple. En tout cas, ma campagne c'est les canons kakaboué. Après tout le monde chef de l'État pèse ba mousmo il y a moins quelques centimètres na ba sinistré. Oh. Nga personnellement na moi ngelo ko kumisa na te. Le mieux à faire c'était quoi? La condition est bien, tous ces malheurs n'allaient pas arriver. Tu as dit que les catastrophes naturelles existent. Mais il y a une manière, il y a c'est la honte pour la face du moto qu'on expliquer en côté. Il faut construire à 200 mètres de la rivière. Mais quelque part, beaucoup condamné parce que il y a un gouverneur, bourgmestre Bazalit. Pourquoi est-ce que bourgmestre Baki Koussa a suivi Biloko Anati? Et puis après, il y a les rapports en tant que gouverneur à ville. C'est là. Voilà, moi l'ongui la nana. Bourgmestre Bazaki peut-être qui dit bah Basali Moussala bienté. Moutounini a ça un conseil de bourgmestre. Moutounini a convoqué bourgmestre pour les comptes rendus. Est-ce qu'il y a eu des comptes rendus qui ont été donnés? Ceux qui va payer ça qui a voté, qui allait poser la question à ces bourgmestres là? Pourquoi va payer ça qui a voté? N'est-ce pas c'est lui? Et puis sanction, est-ce qu'ils allaient prévu? Na mona na matete ba ça pétition moko pour na bourgmestre ya matete. Na za jaloux na été na souhaité pété l'oni à salaki. Mais si les lois arrêtent kaka. Donc pétition comment mais l'ongola a été pour la nini pour azamutu famille politique mo quelconque, azamutu mo songolo il faut alawana. Moi j'en suis désolé. Vous voyez, donc problème na biso ezali nini awa. Papa na biso Kimbuta. Soki to kenet na rivière Kalamu. To yebi yango to tanya na science politique, banzela mususu makamususu c'est la compétence, il y a chef à quartier. Mususu c'est la compétence il y a bourgmestre. Mais yo en tant que le numéro 1, il a fallu que babilo ko na tout ozala ko courant nango. Okozo le courant nango na misouté, ba dossier ba yela kayowana. Ndé o comprendre que ici il fallait faire ça, qui allait faire ceci et pourquoi il n'a pas fait ça. Et ce qui moutou asali eloko faki salate nini eloko nini fo elaye batu o basala ki musala bien. Batu basala ki musala bien. Par exemple, nazo ba na 2014, si je ne me trompe pas, le bourgmestre de Kitambo Ngelito. Encore coup de chapeau, mais ça qui appréciation il y a 2014, n'importe quoi ça n'a pas été ma meilleure bourgmestre. Vous voyez, ma meilleure bourgmestre pour qui tambo côté propriété vraiment 5 sur 5. Et lui Etika Likuna courant,
insécurité, en plus ma câble électrique un peu par-ci par-là, a réussi quand ici Kango. En tout cas, tout le monde est quand on a mis meilleur beaucoup mestre, récompense n'est nini. Pour encourager qui est nini pour motiver ce baninga. Bah oyo, to moni meilleur beaucoup mestre, maintenant les footers beaucoup mestre c'est nani. Confiant le bagelo moko qui a dit que Bimi les premiers alors que l'échec non mon ami. To moni les premiers alors wapi l'échec. Parce que l'échec, bo sali na nini. Hein? Mon l'échec, nous t'avons bien que l'échec en fait tout ça. Parce que moi quand bon ça beaucoup capacité. Bonne volonté. Mouton sali ma papa, bon ça va sali ma bé, tout le monde te paye sur avertissement. Bon, c'est l'hôtel. Après un mois, tout le monde a changement. Bon, il y a un changement. Il n'est pas laissé avoir cette compétence. Après un mois, bon, changement. T'es beau zongeli. Et pas, il y a Kabila les pères. Système à Fimbo. Ton lobby n'a bino, bon, quitter deuxièmement, Fimbo. Voilà. Au sali bien tes papa, Baluka, pesa mon Congo. Film. Prochainement, après, c'est ce qu'on conseille. Maman, prochainement, zate. Tant que Monique, ma bête, a cassé le caca, à son bureau. Ok, bima. Et coquille, bah compétent, bah belé. Mais ma biso mon amour, so pesa moi comme moi, so ko surtout cas. Neti ba no ba trouva kuluna pena. Pour si ça kuluna, ça demande quoi? Voilà. Phénomène kuluna oyo relire en cerveau, le cerveau musclé. En tout cas, les Kamakuluna oyo, ils ont ba commune mususu 20h au kété. Ils ont ba commune mususu 21h au kokotate. Ba na poto belenga na mo la poto mo ya Kinshasa. C'est comme 18h à bino bimate. Pourquoi? Parce que ayoka a mona makambakuluna ba na poto bo mona rango et les kana ba télévision na ou ba site internet so bolandaka makambakuluna ezali histoire annoncée té. Ezali pe scénario té au caméraman la té mina Dimitri Bonganya bi action. Coupé, moutasi machette bakosi makila te. Bakata kaya solo, relire en cerveau musclé. Bakati yo litoi, babotoli au téléphone, babotoli au mbongo. Bakati au perdre pe vue, vie na yo au koufipe. Alors, je ne sais pas, pour nous lutter contre phénomène wana. To salanini, pour to moni awa balobaki, les solo bazako kanga bakuluna zaki nini. Opération likofi ya opération likofi et simbité. Général Kasongote, Kanya Mazalaki awa akokite Kasongo, je ne sais pas ce qui maramongo qui n'est ce qui est sûr jusque là bazakaka. N'habite tout ça nini. Tout ça la nini pour phénomène et si la moutata mola librement même à 23h na minuit azongi pe nanda kunae quel que soit l'endroit. Voilà. En trois questions eza kitoko mais pété. Pour nous si ça kuluna, c'est question d'avoir l'impunité. Bayo ki la kamawa na muto o ya sali basali mabe bayo kamawa na victime mais bayo ki la bourreau mawate omoni na ebi mutu moko philosophe mon français comme Jean-Paul Sartre abi moi je déteste les gens qui ont pitié pour leur bourreau muto yo keli muto asali muto asali mabe soko yo keli mawa ya yini yo mais comment ko yo keli muto asali mabe mawa premier aboye ba tout le monde même na oni. Ça la système va créer déjà on est déjà pour éveiller sur la sécurité de la nation mais bon ils aussi maraté rébellion pour créer sous brigade parlant de l'Obanini tant que vous avez la police il faut éveiller sur la population et l'air bien et si mbaté pour le phénomène on est comme peser mais vous créer sous mail mususu pour le rectifier mon phénomène de Kofi sans mentir et simbaka so simbaki bakuluna balinga bazalati que moi quelques semaines moko boye et tia moi kimia kuluna kimaki mais loko ni ça qui nous la survie de la stratégie et bon droit de l'homme et télémaki et télémelaki yango voilà droit de l'homme et télémeli yango mais droit de l'homme et lobby na binoté botika ko kanga criminel non et télémeli peut-être manière de faire de tuer peut-être les gens en public comme ça parce que ça peut créer aussi des stress c'est ça la conséquence pébélé. Et ça, bah, tu me soucies, perdre pas petit car le fait quelqu'un mon amour bien qu'à souhaiter pas mon bon donc là ça te développement ça sujet me souci mais et l'ingo doit être soit petit bino oh yonde bolwa qu'il droit de ma petit hein tout tika boba papa biso non là ça n'a pas de sens donc dans moment où que ton droit de l'homme à petit pour nangai tu peux créer prison moko boye et les kata Guantanamo na makasi mais la pédagogie ba lobaka boye la sanction est préventive tant on a créé prison wana na okanga otene na tiomba la moko na bandi ko signaler yo kuluna mama na kuluna nokwa kuluna soki mwana nona sali mabe na ozoe na ochebo signaler ta 3 fois o sikwa ko sala lisusu bukangi boche kime ekota nango mawa ezate kuluna lelo akoma oloba prison ezali nda kwa yanki solo pour ba yebo fois ko ta prison ta 5 fois so na koti na obima pour autant na obima bato ofunda ki okomiso na problème
non to comme négocier na kuluna to comme kukuta na kuluna ata senyo te faut 500 non ba kut na jinda kuna quartier mo songolo bebet ba bisanga que non soda makasi ebi muto faut coopérer bien o moni muto bato ba bisanga na coacher na bango bien bazaba kuluna batabutu que non genre so coacher na bien on a sécurisé. Alors on se pose la question de savoir bon de quoi pas si idée où ça la prison pour avertir, c'est bien bon, mais en attendant qu'on les okufa, en attendant qu'on les perdre bien, à perdre bloc belé. Tout ça, n'a sujet belé à co-développer de konangai, en tout cas, n'a retenir un invité permanent, donc on va benga yoto mais un peu kokota, na katia solo à politique et mbo cannabiso, mais toko lukape ba politicien. Ce qui moi ils allaient au luki biso ba politicien ils ont d'abord na ba contact ba yewana to solo lina bango likambu ya mboka par rapport ya réalité ils allaient koleka mais to sou qui ça na mokusi ata 2-3 minutes salubrité d'ailleurs naza déjà étonné l'autre fois longtemps documentaire moko nous on des foulou ils allaient produit moko boyo éco ça c'est l'homme sous j'ai été étonné. Nous avons des plastiques qui sont jouer. Quand les plastiques sont total, les plastiques sont jouer. Donc, foulou, n'évitez ceux qui ont vrai corps, non. Ils ont la casse, ils ont bolongoli, ne boke sel makamusus. Donc, ne tous le fait que tu bois kadeba bilo bako sel makamusus. Ba konzina biso mboka na ndimite ke même foulou na una lupango pour olongolango oza beso batinda yo. Ceux qui foulou na ya lupango e dérangeara yo. Mais quand on a la cannabis ba oyo to vula la pembe ya fulu to la pembe ya fulu ce qui est dérange ka yo mutu moko zo déranger bongo peuple bongo population et ça na facile botie la biso ba station na ba quartier bravo bo boa ko o fait beaucoup bien pena bo boa ko fele to sepela to boa ka fele bon ko longola to kana ki bongo te to kana ke soki to boa ki bino bo bolongoli et comment ko tonde comment mutu so telemi mo na mutu kuna zanga mbute et comment bato so ba oleka la veni moko na Kinshasa na osayo so bo komi ko ta fo maita ba classe solo tu as changé le koka ni votre zangana et comme ça pas moyen solo mutu fois ata solo na ndenge na ye hotel solo o puna tel solo elongi non terrible bilonge kangami alors avenue wana ka population telle kaka bino pe boleka kango ata avenue wana te ata wana tu tenka moko ba avenue nyoso kota poza makala terrible ce qui est kitamo magasin na banda lungwa partout nous sommes vraiment gâtés en toi côté full félicitations botie biso ba full minene ya kito no full solo makasi na monde entier ceux qui vont lukango ba lukona Congo na Kinshasa la capitale bien entendu bo lukela biso full muto azoka full solo makasi bo zongo na Congo entre Mukimbuta gouverneur na biso pe aleka na wana na ebite ceux qui akangara zolo to matsara ba glace donc en tout cas na évité mais ce qui est sûr Kinshasa eza na salité moroboye auto éviter tout ça nini mais Roli non préféré to qui ne vraiment que le bourgmestre ya ba commune wana to ko lukaye mo pe gouverneur so ko pe sa ko accorder sa interview to ko l'accès ba carte aux journalistes ah mais quand même peu ko c'est surtout comme vraiment la souka Dimitri Bonganya masolo na biso ya politique ya mkola lelo en tout cas to za ki de cœur na ba congolais nyo surtout ya partout ba oh bien entendu ba leli na biso longo 17e anniversaire ya mort ya papa na biso Kabila na habité ce qui a ko le bezali mon numéro contact pe ba salutation mais ya ko le par rapport à to lobi ke masolo to ko beta kaka to bandi to ko continuer kaka ko beta to ko lembate to ko lebela makamambo kana biso voilà pour conclure les affaires que les loto là qui papa na biso so po to kanisa ka mingi to kanisa ke ka pour akufa kité pour akufate pour babomaka na bureau na été to kanisa ke pour na vision na yazala kinango et puis to kanisa su mingi kotala panda ke ya kenda ti lelo makambo ezo marché te idéologie na yesa ki bien ki so ki to appliquer ka yesa vraiment bien biso na biso ba congolais oyo na bino ba mikonzi biso na to za souci mboka oyo to za kana nationalité moko c'est mboka on est to tikela bana na biso ba parents ba tikela ki biso peut aussi la bana yango pesa ki message à pasteur lelo en tout cas pour na kobongisa mboka pour na problème ya kuluna to problème ba courant problème ya ba fulu ezana nkaka ke etondi to longoli problème ya libulu na nzela mabulu wana banza boleka na bilongo tango lelo libulu eleki papa boya bobongisa bozile comme 5 t 6 t problème ba érosion boye ba kaka soki esalami boye bobongisi parce que kabla les pères ngek pas comme ça nem beaucoup
New York te tonga tozana musika na bango mais au moins moi rigueur wana ingaki déjà et mekaki ko faire avancer biso déjà na moi comportement d'une manière collective. Alors minya koloba vraiment ezali mettant des amokier tozaka désolé mboka ko avancer te ba konti tozali binemi na binoté tozana posa bo diriger biso po boza ba papa na biso boza ba mama na biso tozali bana na bino tozaba ndeko na bino soki bosali biso mabe to bokozwa eloko te bolinga mboka oyo po bozala tozala fier na bino lobi. Alors comme on a relire ensemble manzambi les cerveaux musclés moi na Congo ya solo nazana botama na Congo na koli na Congo ba parents na ba Congo pas ko na ba congolais ndenge mo na bino bo nanga numéro na ngeza plus 243 81 53 51 741 plus 243 81 53 51 741. Merci Nayo Patricia Belebou meilleur venu ba congolais nyonso en plus tous les là papa na biso malamu lelo koleka lobi pe to kolela susu Patrice Emery Lumumba pe pona kosuki ça artiste moko ya munene tika biso na mboka oyo. Je partage aussi la douleur na famille nae na toujours les laé pe Marie Messamou la voix féminine la meilleure voix en tout cas là ça n'engage que moi to perdre à payer donc il coïncide pe kana même date pour nzamba rappeler biso les 16 beaucoup fait mutu bo so conscience te abaki si sumi samu so yito sakani to perdre sous mususu sous na les 16 attends super relire on ça les cerveaux musclés ku faka les 16 janvier ezala et ozaki to côté. En tout cas, tous en conscience, mboko eza biso nyonso tolinga ngonde tolinga rabasi na biso na bana na biso. C'est ça les bien à faire quoi. Voilà, c'est ça le meilleur à faire. Vision ya papa na biso Mosé Laurent Désiré Kabila ezalaki vision mo kitoko en tout cas biso ba jeune tozalaki na simanae le ba qui se prendre en charge en tout cas tout le monde équipé ebele va se prendre en charge ba taxi et comme qui 8 personnes à taxi mais tout le monde qui changement côté qui mais les lots to éviter dans le bâti mais bon beta tout beaucoup la taxi na ba kwa mususu on les sujet mususu to le bila to beta sola ne mona semi mais kenda wapi akenda wapi voilà to le bilango to beta ba sujet politique et belé tellement ils belé na mboka na biso en tout cas bo benga biso kande ande kwa lobby 00243 za numéro na personnel 89 74 77 327 bozunga boyebisi biso o bino bolingi to le bela to ko le bela yango pe justement kaka pour nous communiquer un peu ko informer ya suka liluba suka za nangana baksa phrase ne jamais trahir les Congo mais les Congo a été plusieurs fois trahi Benina de l'international depuis France lobela biso bango ça c'est relire on sent ton nouvelle amie sur Facebook je crois oso comprendre déjà ma solo tu comprends déjà de qui s'agit-il bambo te belle place aux ali ba meilleur ve et pas nayo en tout cas Molo bela biso pe place bozali bo mobiliser toujours peuple na bitumbate na mabangate pozo memesika mon côté ne jamais trahir le Congo ko boma moninga na ote mais to linga ndemboka ngo to linga kana misala et ça passe minto no ba nazoka posa na lela pour ndeba mikota bazoka ne jamais trahir le Congo va mwana ya mama Nicole yaya ya Jos Ngunza yoka nef lumière nenga yembi yo Olingo ya katamonana Suka ya niye, oluka te onuma kama Nikola balinga ngaira ya Mole mamonga masimu maseneki Ehe mora kaka kelini na ya Enaja Ozali wanga Kadoda mu Papin sur la messe